Donc héritier longo le biso soni. Et moi na liboso oyo, il y a maison mère, azo beta na stade de martyr. Ya. Azo soutien te. Au moins que déborder ou te longo na ba via wenga na ba ko dia nzombo ba kotengo. Et longo kutu na longo kutu na niveau wenge na ba mercenaire ba koti ba lobel héritier totalité. Hein? Ya. Ma héritier soko boy ma héritier c'est que ça stage ya kindoki. Ouais, à déplacer stade. Albert me mango na triomphal me met un petit arrope un peu dans la Zamba. Après ça le roi de la forêt. Il y a un autre nom ben après bateau ah le 26 bateau ba na cadeau pour le roi de la forêt bateau baza vraiment ba remercier Werason en tant que parrain à concert héritier. Ah bon? Pour parrain à concert héritier ça Werason. Il y a un parrain à concert héritier. Héritier c'est un artiste. Artiste c'est surtout sur abimisi loko bateau ba s'appelle nango abete lango à concert. Abete ba concert ba capacité ba te belé pour bateau on demande des ailes belé. Bateau ba s'appelle album na ye. Image à qui sinzo na bangi. Qui sinzo longue comme le roi pondo limbondo na tel on a bangi na biango ni na Christine na biso na mo bateau ba che commentaire ba che les poison na bi non maman na da Christé non na boy makamboyo. Qui sinzo pas à bilialia. Dimanche biso tuto kutana papa mema bana mema papa tonton mema chéri na yo soki ezara yo mukolo wana ba mema yo na stade de Martyr quand ndeti bana fibo bayaka match au moins ndeti bana fibo bayaka match ndenge ce que biso tuto ya jouana na concert héritier to yoka soki batie gratuité ya cimetière nana consepela na liwa to koko fela. Et je vous jure que héritier za makila Werason Werason durant carrière na mobimba ba concert à danger beta il y a 200 000 personnes ata mutu moka kufate ata mutu azokate donc Werason azana mona nzambe alors ce que héritier a incarné puissance wana soyez sûr soyez rassurés boya concert wana sécurité assurée akite ke mutu mo asombi akaba wana zebena ke bango moko bazuba okaba. Mais on a que Franck il a sombi. Franck il a sombi après si famille était. On a dit bah tout le monde mutu na bango bena na paka jumabwe. Paquet boazo kabola. Tout le monde a raté. Et bon image à paka jumabwe mon raté. Mutu na bango. Aye na paquet bo bena zo pesa. Na ba ken pia na kutu bakaba ba bien. Ba ya kabela mamile latina na plateau. Malobo ya lobela bateau et raté. Ba prière ya prier la bateau soki. Aux gens vraiment au sérieux, aux échecs. Azab na mouton zamba yebi. Mais basé belé non? Pas ça basé belé mais bateau. Il accepte bango. Il y a za mouton bena mba bateau fait en plus. Il y a son Patrice. Frère Patrice. Invitation ardoise, mais avec divers. Invitation en bois. Netika Kabasali à mon Joseph Tata Moboko grand menuisier. Invitation en carton. N'a pas follow lango. Jardin de Dieu. Invitation à boy. Bon, Mokolo fait il a ta mabe. Maison divers. À Bossa Libinoté. À Tchelibinoté promotion. Angolais à Pamba. Maison divers. Vous êtes trop amoureux du pays. Wow! Given! Vous exagérez. On n'aime pas le pays comme ça. On n'aime pas le pays comme ça. Coucou à tout le monde, bonjour, vous allez bien j'espère. Et moi je vais très bien. Le bêtis bako, ça somme. Mais tu as Noël, tu as pas fête. Vous avez battu? Ah, toi on va faire. Couleur moi penalinga mingi. Il dit bonté que l'homme c'est. Yo ala tagito comme yo somona peuple prince na veste. Ah,
Lingave plutôt monsieur Lingave. Nous autres veste ça. Est-ce que nous autres veste? Oui, ben la pamba. Moi bloqué na Sankara hein. Hein? Moi bloqué na Sankara. Non, Sankara n'a pas veste. Mais c'est le député. Ah, nous to lobi comme on na présenté ba condoléances, celui que Sankara Koufeli papa. Oui, na mona qui. Ouais. Il y a eu au place d'autant les gars pas fifi. Ah, Sankara Koufeli papa donc tozo le laé papa ba on banzangu. Babé un bébé national. Au Sankara za mon banzangu. Donc mais au pic de la forêt à le 26 hein. After concert héritier, ce qu'on va remercier le roi de la forêt Awa. Awa, on a vu ce mot bien, donc on a bon marché, bon marché noble. Bon marché, ça non, mais aussi bon marché noble. Béni la monnaie à commune. Béni le casse. Ah, Béni, où t'es dans mon poteau? Cadeau non. Et bon cadeau non, elle va tirer mon thème. Oh, on a appelé ça. Hein? Bache mutema. Ah ouais, c'est vraiment bien. Madness by Ecology. En anglais. Madness by Ecology. Parce que nous le pire le bagal le français en anglais. Madness by Ecology. Eza kaka ah ouais biso pe yo pe munene biso na biso okondi ni no ba souci encore ba boyo na décembre mama en plus moi na papa Clovis film paliko nango babo ya rappel moi c'est bon ça bisaleli amabe ah idiofa wa idiofa na kenda mission de service na kenda mission inspection puisque le roi de la forêt na wenge musique à maison mère pour la première fois ba na idiofa dans les 16 na le 17 janvier oyo na makasi ya fondation Polusi Eka Hugues oyo penaza mutama yele ya mboka na biso donc ye mutozo mema le roi de la forêt kuna pona ko sepelisa bana idiofa talaka bana idiofa ba réclama Werason après plus de 30 ans ba mona Werason te idiofa bien beaucoup de bangala bandona biso te bangala wapi idiofa eza bandundu kikwiti okepena kikwiti okomi kikwiti ozuso continuer idiofa ya musika ya on a qui coûte ça plus de 130 km. Moto. La moto. Kuna nzela mabe. Ah, à partir de Kinshasa qui coûte na bis à kitoko. Arrivé à Idiofa donc nzela zate donc j'étais obligé d'aller en moto mais ba bisinga na sima. On dirait babongi sindambo et salike na biso musalo ya musique bato bamona oh musique bato ki musique bana kisi talanga na mona leader mo azo changer bilamba na kati ya zamba bazuye voyage ka lelo do azuku tout tanta o changer na ndako na été mbala mo bazuye na avion bakeiti na mboka mobe na mboka na siko ndako ya été ska ba beta concert a changer bilamba na sima podium na zamba si wo muta bongo yolo bakeo bana kisi ba sacrifice à bongo o bat basala bongo yo benga bat bana kiss pour be appeli kamanga vie pour lelo bat ba tchaka en musique pour musiciens aux en succès pour la bien aux en bongo d'un kiss ka aussi pas non ben ni même ba journaliste belé pe ba aussi ma kiss croyant que kiss yangonde et peut ça succès non est-ce que bat ba biko saka d'abord on a vu zalana on a don zalana on a talent so on a talent au sala be explore talent on ego sala ça aussi mbakisi qui c'est ça pour na faible muta luka qui c'est ça muto za maladi yo so mona mutanzoto makasa ke luka kisi yande ba faible muto luka kisi dans domaine tout même ba homme d'affaires en fait même ba homme d'affaires même ba ministre même ba PDG ya 100 kisi baza ya kisi pe baza ezara nango le viscobino watina no ba idiot fa baninga ba poto dans la vie béni
dans la vie eloko toluka eza mbongo ne eloko toluka na vie eza mbongo koluka baesthétique te bon yo ke poto kasi oza na mbongo te osali nini baume mpe pembeni ya de la forêt bavoyage kaka mike nde atinda bino kotala bato baocoyela bino trop parole ebele ya baorchestre mosusu baseka bino mpona bongo voyage ya monene ezalaka nini selon yo voyage ya monene ezala nini voyage ya moke ezalaka nini par exemple ndenge abandaki obeta na bazénith wana aketa mosusu concert moko boye to mosusu aketa mosusu na banigeria ake peut-être na nini oyo na France wana bapesi ebele non ça na l'aise nde tomona bamema bato ebele wata omoni biso abasuka ndeni omoni biso bapiroge eloko toluka na vie eza mbongo nga soki batilinga mission de service ya idiofa batielinga $500,000 frais de mission nakokende nakoboya voyage ya poto oyo bapesi nga eloko te nakende kaka mpona oyoka malili voyage oyo bakenda wana eza na oyo eloko nayebi soki nga piroge so botielinga $1,000 ou bien $500 frais de mission nakende idiofa nakende bulungu nakende ilebo nakokende eke boyebisi nga botielinga eloko te nakende poto nakeyoka malili nakoboya mpo nga naza na bana ndomoni nga natangisaka bana nalesaka bana nalesaka libota sikoyo nga nasalaki efanda na poto nalesa baoni. Merci beaucoup mpe oze mwana mboka de retour déjà nsepe makasi na monio sepe makasi na monio petite sœur nanga bote ezosila te likolo bote esili babino oyaka monene na oyi bakosa yo kitoko ya mwasi ekonganaka ndenge mibali bakolula ye yayo kitoko mikonizanana na bana na yo mawa na yo na botede ne femme esenedire na ndenge bato mboka bakokumisa lokola tokumisa kitoko ya beni lokaso yo mokili bayebi fochangalaka libanga elo bon kitoko mambile bele balobaki aokende matanga tomonaki ayokisi bango soni akendaki malgré akutana na Claude Machala te il faut kutana ye mutu akufeli te mais mambila bele abanda kobanga kaka kutana na pa Claude ka yebi babi pa Claude aokanga bato yango mambila nga mpe naokaki yango naoki pa Claude kuna don azokangakanga bato nayebi te sala komi soda e bato babangaka bo surtout babasi les rois de la Foison à Kinshasa. Mais depuis le moment, Tchalamouana a fait déjà qui. Bakendaki na okla wenge mobima bakendaki ka président JB Mutazaki tazali na voyage. Bakendaki producteur Amadou Djabi, le roi de la forêt Igwe, Blaise Boula, Adolphe Dominguez, Titinal Campone, donc bakendaki pena. Après bakepe avec Kiss. Pour perdre une légende, une grande dame comme Maman Tchalamouana, perdre Totozana, en tout cas ça fait très mal. Mais l'USA a battu nyonso et tout en pays l'USA a battu nyonso mais Maman Tchalamouana et ça perd mon na mboka icône taba omi lelo yo la bisuka pona mamba politique bato comme lukana ba bossa la musu Maman Tchalamouana Maman Tchalamouana asa exemple peu modèle munene pona culture à Luba omi na kala oui na kala zaki mosi kitoko lokwa yo bolo batiluba soni Bogar le roi n'a pas le bâtiment pour la commission peut tourner mon pena Bogar quand même boniko yo comme ça nga tom tama bien balobara une flèche allait être accompagnée de flèche retour nga na commission yo comme ça nga te jalouse na Bogar OK donc nenga zana sikoyo ezara pas ce monde moi c'est kitoko le rôle yo be mobala kitoko le rôle nga boye alo bâtiment mais Maman Tchalamouana est-ce qu'elle a décomplexé le kwana. Donc Maman Tchalamouana pena aye pour Maman Tchalamouana kala zaka belle mignonne akola qui peut quand même maman a 64 ans. En tout cas, on a comparé le roi na lipati à Kala. Oui, lipati. Basi qui toko ya Congo, lipati, DS Mukangi. Vous comprenez? Sengo. Basera na ba Sengo ya groupe Salongo. Nazena Esobe, la guerrière. Moi c'est qui toko. Basi qui toko bazebele. Ata meta. Meta, na mona ke le roi yot. Mais à katande souki nde a meta.
petite sœur nanga lingaka trop mettre mais akata ki suki bon abala pe déjà bon moni a confirmé beauté a colli comme na 40 ans a mettre donc ezaka pas seulement na moi si kitoko to moi mbali kitoko aloba chiluba abando kango soni mais maman Chalamon avec beauté na wana zaki nango maman Chalamon ye mbala mo abando aloba chiluba a kotisi chiluba abandi ko yemba chiluba lelo chiluba mati ba yuda di Congo ba na simana ye ba tebele ba na simana ye Chalamon ndem to banda chiluba donc apese lengi na chiluba lelo yo donc il faut tous à reconnaissant mboka il faut honorer quelle que soit l'appartenance politique naie à toi mais d'abord c'est Mamou national Aza la Mamou national donc la nation doit lui rendre hommage. Mais quand tu parles de parti politique et tout, il s'est fait quelque chose qu'on a non, il y a que maman Chalamon a un parti politique ezali lelo. Oui. Parce que maintenant comme il y a bâtiment ben mutu bazo kende, ba musu ba kende te. Ça les choses on t'a perdre kando koke. Bon, ba comme na ba bongo te mais na mutema e comme on a loi bon e comme on a ba tuka ya perdre ne bazo kende, ba ta parti musu ba kende. Or que maman Chalamon la musique n'a pas de frontières. La musique n'a pas de couleur, la musique n'a pas de parti. Maman Chalamon la musique n'a été quelle que soit appartenance politique n'a. C'est tout le monde qui a dansé la musique de Mamou Chalamon. Surtout nous avons mon nom lingara. Bana banana na midongo bana bana banana na na magunda na badana est-ce que au balé boye mabal na bina mabal nzambo wana za bato babal yo bali na mabal beta te ah na mabal beta ba beta pona bato babal yo bali na bala kasi zela jour bala po tenzembo wana siko yo ye madzembo wana bela msusu bogar mo bazo aza célibataire a sepela na obwe non je suis célibataire sérieux je suis célibataire moni non engagé on dit mangate ata o tu copain zate Kopaza. Pardon. Ça lobat. C'est Kopaza loba. Obi biso pe na maison mère maman Chalamon na début maison mère a contribué. D'abord tokena na voyage ya Mbujimai kana nga tourner tokenda kuna. A isika cri oyo kaka oya ya Mbujimai kana nga YouTube luba tunyama tamba Mbujimai ebima kuna. Allez, tant au ça l'album intervention rapide. Nanzemba Freddy Movadi Mama Chalamon mtaloba na intro. Mama mo alobana bana betu bamukasai betu abwe betu ulungwani wera sone ulungwani mulumune bona betu Bill Clinton bamu wenge muzika mezome toute autorité vient de Dieu. Elle a beaucoup contribué aussi blague tata na Zénith otolinga tokende azaki wana. Maman Chalamon était là. D'ailleurs, elle était là, elle venait même dans la répétition. Oui, elle était là. Donc, Maman Chalamon a pris à ton âme. Vraiment, nous sommes blessés, nous. Maître Ken. Donc, on salue la présence du boss. Balobi, le 26 héroïne, quoi. Le lundi héroïne, la blague. C'est donc. Le 26, oui. After concert Héritier Watanabe. Donc, after Héritier Betika Lelo, lobby lundi. Surtout na bon marché babi bon marché noble donc en face à Ista donc au coup tu aura bien quoi ouais. Voilà, parlons du 25 décembre jour donc c'est maman Chalamon maman Chalamon na yeto le bafie vers qui se gloire à Dieu ba vers qui ça va kundi ah tika déjà ba kundi ça veut vers qui ça nyo combien ça dit 3 mois na morgue tika via paiement na habité yé pe ba kundi quand même ba mbongo ba sola na ba bien ba mbongo nini mais siko mo ba pesa ba ba ah voilà ngana yebite ngana bika ke vers qui ça kundami pe à son âme nzamba za lokumu
tout le monde vidéo mon matanga il y a goûté échappé ngatanga les kango matanga avait vers Kofi Olomide il était là présent monsieur l'ambassadeur mais tout le monde va bien parti moi apparemment bayamba na wera c'est vrai. Bon moi le roi de la forêt patron nanga azara na problème à motute. Le roi de la forêt azara ranki na motute. Le roi de la forêt d'ailleurs a calculé ba mission congolais. Le roi de la forêt il a vision na ye. Il a combat na za ba mission o el banda no yobi HR ba nani donc vision wera son les à côté wana. Bon mission congolais nyo surtout yo pese mbote wera son na boudete quand même wera son za bien éduqué. Il est bien éduqué donc au bout de mutute muto eko pese mbote hein. Bazon na bon relation non. Ben non, ba lobita que soki muto pese muto mbote donc c'est que comme musique toni non. On peut se muto mbote mutandimi mbote. Ba seka bino bato beaucoup te makambo na bino ba son carbotike na so. On a ndeni biso ko te makamni. Côté mambo ko attaquer Kofi so yo so mo. Tout mambo les grands formateurs wana ya le ba. Maintenant quand ça bunga inzela tozong sepe kana nzela le kana ngo peti. Mo te ka abunga nzela tozong sepe na nzela ele kana ngo. Wana grand avia ba kisinzora go wana via ba kisinzora bon respect zala. Mais ba bi que Nathalie qui image moko boy ka jour matanga ngo Nathalie image à kisinzora na bangi. Kisinzora longe comme le gars pondo limbondo Nathalie on a bangi na biango ni nango na Christine na biso na mo ba tu check commentaire ba tele poison na bi te non maman na da Christe non na boy makambo yo Kisinzora pas abilialia mais tant na ko benga benga qui vraiment abi ezaki caméra contre-jour na bi te ne longi nga na belongi ndenge fondra ki loka pondo limbondo te tant na ko senge photo na pina tant wana etindela nga bon na bi ça chaki make-up ye pa cha make-up na Monica ke c'est elonge bongi abi ya wana ezalaki contre-jour au caméraman ceux qui a tressé mbeleza ceux qui tressé mbeleza tressé ndenan yene moto abomaki asage mabe. Merci beaucoup. Le 25 décembre avec Héritier Watanabe, bientôt, jour J-3. Ouais. Quelques jours. Donc quelques jours. Ouais, t'as bien déplacé stade. Ouais, à déplacer stade. Albert me mango na triomphal, mais on peut tirer un peu dans la Zamba. Après ça, le roi de la forêt. La Zamba est à la... Ah oui, la Zamba est à référence. La Zamba est à référence. Après ça, on peut le roi de la forêt cadeau. Pour jouer à Noël, les anniversaires à Wera. Il y a un autre nom, le 26. Bateau cadeau pour le roi de la forêt. Bateau vraiment remercier Wera Son en tant que parrain à concert héritier. Ah bon? Pour parrain à concert héritier, ça Wera Son. Il y a un parrain à concert héritier. Donc, bateau pour remercier. Même il y a mon père héritier aux Ala. Héritier a remercié le roi de la forêt, papa ni awana ici na biso oyo kitoko oyo. Donc voilà vraiment na senga que lundi le 26 batou baya awa. Ba champagne eza. Le 25 décembre, ils ont déjà pu roger na terrain par rapport à promotion et tout vu que nous bozana bo check il faut vraiment soutenir héritier par rapport à terrain et tout. Comment tu trouves? Non, je trouve l'engouement, je trouve le vent mon pépé moko boya kitoko vraiment. Ozo la saki makamba bien zoya ba délégation yé belé ba mani mambo pesa makamba benga lobby ba délégation États-Unis atunga bi beni kuna position ndeni wata esimbi déjà esimbi donc ba golf kizola ba ye ba même ba Teddy Monzela outi Londres bazaliawa même ba Ginette Mbala Kelly Mbala bazawa. En tout cas, même ya Willy Pensen à Zoya, même Masalangaï, Ale Bintika, à Belgique, qui est pas Zoya, Basoma billet, John Modango qui casse paye, Bazoya, billet Zotekama fort. Lobby Tozagina colonel Frank Ilanga, à Somagi 2500 billets, à Kabel Bananando. Bino pesé au Kaba. Temeye, il y a Sombit, à Sombi, à Pessi Bana, fan club naye. Après si bango eza sombit mamboka bango eza ngoboye kandi eza liboso ya ngo non bongo te ko kena ote wana za ki te ke mutu mo sombi akaba wana za pena ke bango mo bazu ba okaba mais o eza ke Frank Ilanga sombi on a pesé ka bongo te Frank Ilanga sombi après si famille na hit
après si famille te wala zaki ba to moni mutu na bango penda na paka juma boy paquet bozo kabola to mona rat et bon image para juma yo mona te mutu na bango aye na paquet boy penda zo pes na ba ken pia na kutu bakaba ba bien ba ya kabela mamile latina na plateau. Voilà. Le 25 décembre, sécurité assurée. Assurée, ma chérie. Non, tellement ça va bébé. Non, je vais m'accompagner. Non, il n'y aura pas d'étouffement. Il n'y aura même pas. Même s'il peut y avoir, mais il y aura un ministère de la Santé à disposer de clinique mobile. Oh, clinique mobile, na hôpital du cinquantenaire. En cas où qui m'a malaise, et je vous jure que Héritier Zalamakila ou Erason. Ou Erason durant carrière na mobimba concert à danger beta il y a 200 000 personnes ata mutu moko akufate ata mutu azokate donc ou Erason azana mona nzambe alors que Héritier a incarné puissance wana. Soyez sûrs, soyez rassurés. Boya concert wana sécurité assurée. Dimanche biso tuto kutana papa mema bana mema papa tonton mema chéri na yo soki ezara yo mukolo wana ba mema yo na stade de Martyrs quand ndeti mbana fibo bayaka match omeka nde bana fibo bayaka match ndenge ce que biso tuto ya jouana na concert Héritier to yoka soki batie gratuité ya cimetière nana konsepela na liwa to kokufela koboya moto eza facile mais lokoyeba après nini souci esalaka na vie ya moto tala bensomnie bapense meke sikoyo nga na ninga kotala elobaka ozwanga na mabeto ozwanga na mabekingi to nini eza tout exenui mpo nga nalinga yo fu nazana na ya moto ata nasiliki elianga naleli yo bolingo na ngai akende komona po toujours chéri na labe yo Héritier ebike pi Roger aniataka ayewa mutu na ite mutu mais na yembaka yo jouana na invité kyo odolobaka polo ba yo lingo longolanga wenge te na wenge te eboso yenga na yembina na opesa basango lokolanga ça se dit partout to yoka batu que concert Héritier obetango so pona ye moko alinga betango te donc so betango eza parce que azana appui ya vie na ye Weranson na JB Piana. Tu penses que Héritier Watanabe na succès azana lo na Congo na ba réalisation azo sala album na déjà carton bandé kanga catch tilelo et beta kaka. Tu penses que Héritier est incapable? En tout cas, c'est faux et archi faux na moto raisonner bongo. Et autant à betaki na fikine. Est-ce que vous avez pas un appui à ba venaï? Ou pena to mona non. Ba vie pena ne ba bimisi mutu. Non, yebisa yo boye. Héritier c'est un artiste. Artiste c'est surtout sur abimisi loko bato ba sepel nango abete lango ka concert. Abete ba concert ba capacité ba te belé pour bato ana demande des ai belé. Bato ba sepel album na ye. Soki abimi atikala kana mawa soki azongi alobaka mwena ye banze monde chabongo kolelele kima ya misweka uki tindelanga nane ya pinzoliva Michel Batavi tu on est na stade boyi banga chombo mama le roi boma mama mani tu boma oye lingi motema on ridi kuna on la souris dit azawa puis ridi tala ka chombo mobile non ridi ponte que l'homme géant caméraman nangai mobile non caméraman nangai falolo baga bien OK on va problème pas ngasko nze mona pe Héritier na linga wa lo baga mwana na konfirmanga na linga kote wala parce que mokolo loko ndaye baka valere loko na ye ne perdre ah oui Héritier appelle ba chanteuse na ndeti na linga chanteuse mo babinaka ayembaka pe ngana yene Lise anzo tomikebo ah oui na mona ke joana
jour bayaki na carnaval abisinga vie yango za na 600 ndeni pona batama na coffre ya zaki na voiture za nsima na nga na coffre mais na coffre me batu ba belela nga kaka piroger et puis ya bisinga vie oza na 600 ndeni yo batami na coffre batu ba mono kanga bi ya biso wenge kabo batu be ba ko mo déranger nga ba tuna me benivie no nga ko maka na team wata to ndeni to na bo PC en opposition bo PC na promotion makasi famille na ngai Aza famille na ngai, héritier c'est ma famille. Vous comprenez? Wata c'est ma famille. Wata na ba mise toi maison mère tozo ba on monte po wata zali mwana ya maman pata si de J. Héritier bazoye mineur na wenge, mineur. Héritier ba bise yo yemba na sigote classe. Héritier na otanga za ndaka wera so na otanga. Ala ta uniforme ndé mona ba gladi na ba exaucer héritier. Aza mise hors commun. Donc Aza Mouto c'est tout à fait normal. Et en plus, héritier Aza premier musicien Aza a outil maison mère Azo beta na stade de martyr. Azo ça la fierté. Na biso benye ça eza le rôle lo yaya bien le ki Azo boso Azo bala na famille. Na longo le bino soni. Nzembo na linga na bayembaka. Mobali na linga mama atonda boboto. Abimaka na ye mingi te kaka na ndako abengaka nga beni mwana maindombe mina moseli yo nga nalingi yo ata basali nyonso nasi nalinga yo beni lelo nazia nga mobali famille esepeli nalongoli bino soni do héritier alongoli biso soni soni na cadre ke mwana liboso oyo ya maison mère azobeta na stade de martyr yaya azo soutien te au moins que déborder ou te longo na ba via wenge na ba koko dia nzombo ba kotengo na comprendre et longo kutu na longo kutu na niveau wenge na ba mercenaire ba koti ba lobele héritier talité ya ma héritier soko boy ma héritier c'est gozo sa stage ya kindoki mais ko filo media soutenir toujours bana vraiment on a soutenu toujours. Ah mais aloba ngo kaza fanatique a wenge yo landa ngote. Pour soutenir bana parce que bon ba ça pousser tout le monde a yazo soutenir Fabriga c'est que net si même na répétition Fabriga. Ouais pour wenge ne peut ça goût. Viens aloba ngo derrière ça fanatique a wenge. Bolanda ka été. C'est tout à fait normal que eza la bongo. Par exemple un stade a fallu na héritier. Dans la Tolanda qui ont même dans la conférence de presse au Badatali Badwabi soit disant va humilier Ken Piana par rapport à la question à eko différencier quand ce moment tu n'as que ça vous bakuta na musicien intelligent héritier watana bazo si na makambo loba est-ce que fallait raison que ça va makambo effectivement alors que basola na bango déjà bien et bon héritier pas za muto za na mutemat so salema be bon ba rapete atanga pele maison ça ngapete attends bon c'est quand même ça bino paiement bo sala ka oui ouais to ça pas to solo bela mo pas bi kasit là on a pu roger aux takenga o lo baboye abia boss bon mais c'est le cas aza muto aza mutema mais l'autre moni confirmation et l'autre moko wana dans toute ta vidéo mon a lundi na et ils a ba photo et tout mon héritier watanabe aké pas prophète Konde babi fali pe outa OK on avance ta non prophète Konde ouais ngapa na kenda kuna ngapa na kenda c'est mon son ngapa na kenda kuna pegin ça mais ma on ndaka et bon est-ce que choix nous allons ni que na to ki ma susciter et bon y a pas que ma na pourquoi c'est mon choix ya prophète Konde ba prophète ba pasteur basé belé Denis de Sazali Bonico bon si koloba su bon te koloba est-ce que tanga batanzambo do tanga Koloba su bon te prophète Konde Polo Dominique na boy masumo pour libabe na boy kotanga komba bongo te kotenga za prophète Konde Polo Dominique ya église le loba mambo loba na ngai eratate papa wana na kenda prière et pas naé aloba donc to solo la boye ayebi vi na ngate mais to solo la azo betanga ba biloko tan
4 bilons sont bétangai dans nzela na ngana monango. En fait, Denis les super, après c'est prophétie mamboa, maman Chalamon. C'est le kuta, non, c'est ça le kuta. Il y a le kuta. Batika maman Chalamon a peu malakimia. Yo ngasi na mokilo ba pasteur ba kufarate. Ba soda ba kufarate, ba journaliste ba kufarate. Et so ka musicien moko kufi, so ka musicien da kufi ba prophète ba bimé belé. Net li wa maman Chalamon na tala ki ngo ba prophète tala belé o bimé. Non, le kuta. Ce soir, c'est mon corps, et vendu dans des 30 à 60 ans. Yende mutu, a otika la libela na mokili, a continue dans le barabo. Donc, prophète Paul Dominique, batu bakena kuna pona, a mosala nzambe, a tche roboko, l'événement no do sala, to likamno do sala, net yo, on a un problème à libala boy. Kende sou. Comment libala TV? Eh, tellement bien. Bon, on appelle moi la moquette, mais on a souhaité au bal à ba ajo. Bon et ya t'es fou puis non, même pas. Bon, non, il aura mon. Oui, la ngana. Oui, la ngana. Oui, combien de ma balle? Oui, combien de ma balle internet? Oh, il y a l'un des amis d'Atoko, il y a l'angai. Si vous voulez, Tibouya. Non, non, il y a mon albano. Yo, c'est parce que non, a bali, mon bali, mon bali. Non, il y a l'un sur le cap, on a mon Olambi Matembele, n'a rien à la bille. Ah bon, ma balle n'a pas microlozo, mais la même concerne, on a Francine Bossali. Ah, on t'a appelé le bleu bête. Ah bon? Tant va botter moi la mort, le bal est couffé. Ma balle précaire. Tu dois comprendre. Surtout ma balle internet. Bon, tout développé. C'est quoi ça qui dit? Non, prophète, oui, pas prophète Condé, parce que Azali, Moussa Nzambe, Malobo ya lobela bateau et rataraté. Ma prière ya prier la bateau, ceux qui osent vraiment au sérieux, osent échecter. Azab na mouton Nzamba ebi. Mais basé belé non? Ba passer basé belé mais bateau va. Il accepta bango. Il y a za mouton bena ba. Tu peux en plus il est frère Patrice. Frère Patrice. Oh non, frère Patrice a Moussa Nzambe pe oh qui soit prier les payo. En tout cas ma amène raté soit on dit mais Nzambe. Mais donc voilà que on connaît frère Patrice. Pourquoi on n'a pas Kouloutou naé? Mais le roi qui peut pas prophète qu'on les a m'abêté ça bien. Voilà, puis aussi plutôt que le chômage Mboiti Watanabe et là on y a un message très fort pour nos fans sur ya Wenge et puis fans sur la team Wata. En tout cas, les fanatiques sont sur à Wenge. Boy ba que héritier Watanabe est Wenge. Tu es Wenge, je suis Wenge et nous restons Wenge. Héritier Watanabe, il est Wenge. Il est Wenge. Tu vois, tu es Wenge, moi je suis Wenge, nous sommes le Wenge. Donc, il y a un cadre de spiritas et ils en ont l'autre. Il faut il y a un d'abord de spiritas d'ailleurs. Il y a un béret rouge. Il y a un fanatique qui est belé. Mais Wenge a été parce que ça a une fierté dans Bisso. Donc, Bisso, tout les fanatiques qui a bonne musique, mourir à bonne musique, tout peut ça toute chance. Tous les canaux station, service total. Ah, na Kinshasa, ba station service total, na ba shop na bango, bosomba ba billet te kama wana lokola mapa. En tout cas, bosomba ba billet, ils ont te kama lokola mapa, hein? Et ça la bien, biso tout dimanche, le 25 décembre, tout se retrouver dans le stade de Martyrs, tout que nous comme ici qui est héritier Watanabe, tout que côté la spectacle ya la sabiso, et ça la bien. En tout cas, la porte est partir à 9h. 9h, la porte à stade de Martyrs Fungwami. Nous avons rassuré notre sécurité d'abord. Il y a un Nzamba na kati concert. Oui. Concert, Nzamba et moi, nous avons un contrôle. Et deuxièmement, en tout cas, sécurité à mon nene et Zawana, tous en gâté, Kozala. Tous les invités surprise, on pense que non, peut-être j'ai même piano Rosala. L'homme super Rosa, Yopet. L'homme super Rosa peut bénir l'occasion invité surprise. Ah bon? Ouais, on s'appelle Moutout. Ok, voilà. Ouais. Merci beaucoup à tous les fans de Héritier Watanabe. Malgré tout ça, nous sommes bons au thé. Nous sommes bons au thé, mais en promotion. Bah, tiens, on peut bisous dans la liste pour nous.
Mais quand même, le roi Tolinga a bonne musique. Le roi Tolinga a bonne musique, pas de problème, de soutenir quand même. Ouais, c'est votre devoir. Quand même, Wada. C'est votre devoir. L'album est trop bien, avant de clôturer, on a clôturé, tu as posé une question. L'album est trop bien. Et bien, où est son album? Comment tu as besoin de l'autre? Oui, son dans le bagi bien que décembre, on a une actualité héritier calme. Atiki vraiment actualité. Papa Chéri au Oromban, actualité éthique à l'héritier. Alors le roi Papa Chéri Zobimsa le 24, le clan Wenge ne tombera jamais. Tobi surtout tu auras balle de match. Pour moi, on a déjà. Na yoki banzembo ezawana. En tout cas, Papa Chéri, je peux rien s'égal à lui-même. Voilà, balle de match. Na yoka kiango. En tout cas, félicitations à Moutouranga Sega Maniata. Naki le colo, non, mignon, c'est gain. Bandi, on est mon mi balé, qu'on est bien. N'a qui vraiment. Maintenant, on a les bangs en outre. Mais on a assisté, on a révélé pas tout le bateau sont balé. Bang la ngezate mais ba appel, azo benga benga que le gars. Ah, bah non, benga minga. N'est-ce pas pas benga benga. T'es tout benga na biso ba air bien. Ah. On vient dans la hit. T'es na tout, o bonga na boy ka fait na. Et ata air nyos ata 4 heures benga no 4 pongina la. Ah, effectivement. Ah, c'est bien. Balle de match déjà dans le terrain. Nayoka banzembo kitoko ya black. Banzembo en tout cas générique pas bien. C'est bien. En tout cas bana wenge to consommer pe balle de match. To consommer balle de match pour ezali œuvre ya grand prêtre ya wenge quoi. Banda na temps je pense que na moment où déjà moment est bien. Papa Chéri Bimisi album moi. Ouais d'ailleurs tu peux pas fêter pengo. Tu peux pas fêter balle de match pour na carte concert héritier. Pour ebima samedi. Tu fêter ngo pe na carte concert héritier parce que ils a œuvre ya grand prêtre ya wenge El Salvatore à Papa Chéri l'homme qui a mis l'eau dans coco. Ouais. À part hier album sur les athées. Formé c'est ta fallu pour papa ou t'as oublié. Album sur les athées car Papa Chéri. N'engazana. Il y a un problème na fallu. Na lobby que car Papa Chéri m'tabimisi. Il y a un problème na fallu. Na lobby que nganabi à part Papa Chéri album sur les athées. Toi c'est la 2023. Toi yo parce que Morote avec Yemo le puissant leader. Igwe Werason le roi de la forêt. Dynastie Pebima deuxième. Et Biminante. Moro et Bimina. Tout le monde a générique. Ah, générique na yoki. Oui, Bill Clinton a zongi ici Papa Lutumba. Dio fait la maman Bill Clinton. Et ça annonce Kitoko. Mais dynastie on est raté pour ils en a l'élément dangereux na Katsuana. C'est Léo Azawana, Bill Clinton Azawana, Serge Mabia Azawana, JDT Azawana, Emile Azawana, Adjani, les Boalotin, Babindombe. Ah non, toi non yo mona ba ta blague. Quartier la tempe ça on te mama na te. Wana ba kosa bino ba za ba kosa le. Modo gwa lobi na TV ke ba ben saki. Ya te la. Ba go ben so pe ba betso 12. Ba na wengende na 12. Ba go ben so pe ba betso 12. Tu habites. Ba ben so tu na papa en bango. Est-ce que yemba? Ben saki. Non. Ah, yo va te faire annoncer qui. Il y a le bail à blague na yé zelo baso. Ah, 12. Ba propos c'est Léo na émission à Virginie Manganga. Alobini. Parlons de Vienne Weronson. Natala qui est c'est Léo azana yema baluka tango. Ngandi magana ngaite. C'est Léo ata lobby na yo kaka. Na yo kana kaka. Na dans commentaire te po oyo tsa commentaire malambe lobe changer. A changer. Pardon. C'est Léo ça lobby to yo kaka. Abisi générique ne combe. Meilleur générique, vrai générique à danger. Combe. Na yoka kiango. Ezo peke. Na biso ke ngana ibambo ibsante ngana yoka combe ya Seleyo ezo frappé. Musko binonde bossa ma. Nandeni. Seleyo combe na tena clip abomi aigle. A 4e papou. Bino monyango bien. Non oui. Oh, Alambi aigle. Alambi balé a 4e papou. C'est Léo. Musique Léo comment on rapport bima topo tala mama kasi pe boyo comme faut polémique. Musique est à concurrence, c'est à polémique té. Musique est à concurrence loyale. Musique est à qui sangote, musique est à église té lo baka alléluia amen. Non. Musique est ali au tché oye to ye. Ah bon? Oh va te biso to beta morote. Morote mon mouvement black. Morote. Ça va beto morote au hôtel le matin. Oh.
musique ya wana kotana nde na félicitation le certain homme singana bana nandimaka ye. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Papa Damida Toko depuis la France. Damida. Se fait de gros coucou. On a peur dans la vie. Na l'hôpital au mère non, ara peur non. On soit en a eu pour lui un problème sous. Papa Dani Locasso, mon papa Dani Locasso. On s'est fait dans 5 ans. Attends, na sepe na ngopianga te poza kombo na autre. Nga kotamba na kombo na. On peut madame olukolo balanga pe béni na lingo c'est la madame na lingo c'est la madame sac à boy comme cadeau donc ça la moti béni aux autres cholanga na chulu na c'est la espérance pas non moi qu'est-ce pas madame sac à boy le boss ça la espérance a même ils ont ça madame ni ça que na ngo pourquoi on veut pas mabuka bien ah tika boy tika et tika nzo malili ngaza nzo bien nga ça pas bien mais baloba bambasi moi ça kitoko ba bakena munako moke na mona pe yoza munako moke mibala kitoko ba ba bona misapi minene même ata concert na pas munako moke Francine Bossali baba moi c'est kitoko ba bakena munako moke mobile kitoko ba bakena misapi minene bon ndengo bi misapi na minene fa merci il y a kitoko parce que propre hein sans choco sans quoi bien purogène de propreté nzamba linga salité te loba na ngobi vraiment ya pete ndabe bina fila kenda non ka suta bina fila zali ah on ka suta mikolo na ka suta ba bi solo asika comme ça on peut parler album hein elle dit na linga ka loko na yemba kana na zama ka ko boya yo me ba souvenir ezobenanga kaka boye bola moleka ki ebele me ba mso ba tala bola mote déception. D'accord, alors bientôt soyez scotchés. Soyez scotchés, connectés chez au Congo et c'est officiel. Le 25 na kati TV. Non, on peut s'annoncer télé-réalité Nangaï. Télé-réalité Nangaï. Bientôt le 25. Le même le 25, on a juste un stade. On a payé baboué, on a besoin de batala. On sait qu'on peut la télé, réalité, ça est Brazzaville. Donc ils sont les 25. Les albums. Quelle télé-réalité Nangaï. Producteur non on a. Producteur non papa Clovis film pas Congo et Sengo. Distributeur non on a. Distributeur. Puis Roger et les autres. Ça va. En tout cas félicitations. De Bobandara bon moi pour ça le groupe à théâtre. Bon de nous bimisa ba œuvre. What is œuvre? Œuvre oui, c'est ça. Bien. Félicitations. Le 25 hein? Bientôt moi on arrive Turquie, j'arrive Dubaï, Nazoya, Paris, Kamite Okape, Namboka be mani mambo na États-Unis. Ba Karine Mokonzi. Le Kakutu. Comité. Ba Orfika et Merutu ba hôtel maintenant te. Wana kutu bana. Te na ko bana te na kusala. Ndinga bongo. Et bon ba site ya Kapash. Kapash là. Te ya sala mambo boite. Ah, ndenge. Maman sala site sala. Ah donc l'équipe. Nabi kama mwa. Amandi maka l'équipe, boso l'équipe ça ni. Ah ya. Ozo banga Cynthia. Dabani mutu te. Alors. O l'équipe site ya Kapash. Tout clôturé, moi ba boite ça. En tout cas, merci Nengo Yambinga, vraiment, na batutu botalanga. Na pesi no ba joyeux Werason. Ba joyeux Werason na ba na maison mère nyo surtout. Joyeux Werason na sœur nanga Zuzu Senga na Lyon. Maman na Minata Moyo, na Sephora Moyo. Shelda Ntsukula. Ba joyeux Werason na yo. Joyeux Werason na ya Gauthier Mascotte na Londres. Teddy Monzele na Londres, joyeux Noël. Joyeux Noël na ngai na ya Théo Zambro tamtaliaka dollar et lalate na boss Pablo Kini dispatchant. Joyeux Werason na ngai pa ya mère Aniti Mambote Serge Makila le dragon de la monnaie boss Tosha ki tomina azana ki kuba dollar maître Hugues Pouloussi EK tout est possible. Motema maman Jennifer Pouloussi
Maître Hugues Pouloussi. Mais Dr. Hugues Malongi, félicitations à Monio Batissus. Dr. Hugues Malongi. Serge Makila, le dragon de la monnaie. Venanga Niki Kuba Moufinoukou, l'homme fort. Niki Kuba très fort. Colonel Franck Ilanga, ordre national. Bambote na yo. Bambote pena na batutu balinga biso. Puis Roger Mwanamboka yo. Vraiment, je suis là. Merci beaucoup, Roger Mwanamboka. Donc, clôture déjà bonne Au thème, il n'a pas si. Au collier. Fio d'Aïto. Non, non, Aïto. Tantino. Kasi on a loba nani. Francine Bossali. Yet. Ah, d'accord. Yé, voilà. Personne ne botte. Non, je la connais pas, Mbali. Vous voyez, il y a personne ne botte. Ah bon? Ça va bien? Ah, t'es belle. Merci. Ah, bon filmera. Oh, yo, moi, je Ouais, non filmera. Non, comment était? La télé, bisous. C'est la famille, au moins. C'est Boyo Kanaka. Ngana ko leka Mosaka te, Mosaka vandi bo ngana leka. Non, ou bien. J'étais en pleine émission quand même. Tu aurais ça ni. Oui, rendez-vous. Un rendez-vous. Non, non. Bon la l'été. Mais là on a ce qu'on a l'ingare. Ah, ne me doit vérité. T'es même pas. Yo da song na bola. Na bola. Bon filmera. La pesi mote na Kevin Mbumba depuis Suède, la pesi mote na Katia Luboko na Londres, la pesi mote na ma copine Annette Fwamba depuis quelque part, donc je t'aime beaucoup. Merci beaucoup. Nous avons la pesi mote na Bruno Lubika mbonga propre, Fule Lukisu na Chini, mote na M22 Business Fiston Ituku, le représentant valable à panneau solaire. Mbote na Yannick Bongondo 3 fois Mobali. 4 fois. A combien 4 hein? Ici, vous êtes à 4. Yannick Bongondo 4 fois Mobali ner balobi. Venanga Jean Souka. Na ba ville wana. Massa nanga automatique, SPAC automatique, connexion. Direct donc voilà. Voilà. Merci beaucoup. En clôture déjà le 25 décembre. Tous na Toruta na stade de Martyr et puis Bozela sorti à télé-réalité et Bimakalami était membre dans la Brazzaville. Bon mon et puis bientôt Mwanda, Turquie, Dubaï. J'arrive au CP la Makas. Batubayate, obanda bango mabe. Obanda bango mabe. Invitation à ardoise. Mais avec divers, invitation en bois. Netika kabasali à mon Joseph Tata Moboko grand menuisier. Invitation en carton, n'a pas follow nango, jardin de Dieu. Invitation à boy, bon moi mukolo fait il a tamabe. Maison qui vient à Bossa Libinoté, à Tchelibinoté promotion angolais à Pamba. Maison qui vient, bali ngambo kaboité. Vous êtes trop amoureux du pays. Wow!